tant qu'on prononcer on prononcer émission qui nga la langue pas musicien la langue chroniqueuse journaliste Félix Oisé quoi problème ni nous on a petit na offert Manique de John a vu si biso ke moi mobile ni ali bosso ya vie ezala Venabiso papa popi JDT mulo orgueil n'était pas orgueil à sous-estimer que yende numéro 1 yende donc moi orgueil na mutu normal ba sanganiza grâce mbizi la sexy oza sexy mais faut ba mission to sala ra bana na biso balanda parce que le faire rigoler le padre tant que mon pro le temps que doyen musique congolaise tant que mutu maîtriser bien musique ya mboka mutu maîtriser ba mamebele alika kaka soki actualité zali mutalika su yoku na ngokipa mam na ote mutu ali bumulo wa moi si ana zema 12 mois yo na kipa maram noté mo tinda ngaka na le bla maram expliquer clair que na bimanaji de tout mulo patala mobali na ngali boso ya so polémique e wutu ya ba regret za na kati wana tuzana ba regret na kati ya conférence de presse ya Félix Oisé yo so ki musicien alala yo za musicien nyonso za chroniqueuse nyonso te donc to comment na biso weekend pena sans faire rigola ana matière te sans faire rigoler en une actualité. Quand constater que sozo bimana musicien na ndeko kokoma danger na monter. Hier azo profiter na visibilité na o. Bande ko na biso ba journaliste, bande ko na biso ba chroniqueuse bozwa mael. Bozwa mael musicien nyonso to oyela bino lo yenge apesho mbongo to bimana obimina. Chers internautes, vous êtes de partout bolanda rabiso sur votre chaîne Front Commun TV net sarabino ke chaîne etikali moko oyo ko banda kopesa yo actualité olingo za na actualité ndeko na mwasi mobali mona mukeleki chaîne na bino yango ezali pona kopesa bino ba actualité Front Commun TV odamta sika ko bosa na te ko s'abonner ko bosa na te ko komela biso ba commentaire yango ndeko sala force yango ndeko kopesa biso courage ya ko sala bino musala kitoko ba numéro na biso za vraiment na se wana so olingo benga biso ba numéro na biso za na se ko sala vraiment bien toko passer message surtout ba émission na biso sepeli komela biso et ça la vraiment bien ba suggestion ba encouragement ba numéro na biso na ba commentaire et ça la vraiment bien. Quant à moi je dis merci à la fondation Ben Mboyo Likila. Merci à la fondation Ben Mboyo Likila. Merci beaucoup. Olingi peut profiter na biloko fondation pe ça ka profiter pe na ba avantage ya fondation surtout basi ba fille mère. Bobenga biso ba numéro wana to okuta na sabino na fondation Ben Mboyo Likila au place au bénéficier vraiment na opportunité belé à fondation na assuré bino et na Corée assuré bino que fondation fondation Ben Mboyo Likila ils ont bloqué bien ils ont assurance bien surtout pour na biso pour na bande na biso ba fille mère vraiment bobenga bo comme la biso bokozwa vraiment ba précision nyonso pour la fondation Ben Mboyo Likila. Quant à moi l'autre rebête actualité eza actualité après conférence de presse il y a Félix Oisé kwa mkwa bongo tokomeka mpe to analyser pe marambu ya ndeko na biso mama na biso grande sœur na biso John Manique de John tokomeka mpe to beta masolo sourier et tokobeta pe masolo muke pe ya bu na filé na ndeko na efa bukas ndenge ba randongo kokende na masolo ba danseuse ba musicien fa bukas o bazonga kizonga eda kin. Quant à moi, je vous dis merci. C'est le vôtre. Jonathan Kangambanga Nambanga Nazala na pour repérer nos actualités tout bolinga adresse na mine dans mon kaka ndena rappeler bino sur Front Commun TV. Quant à moi, Tobani déjà banalise même chose mkona lelo. Conférence de presse. Il y a Ndeko Nabiso, il y a grand prêtre, il y a musique congolaise, il y a légende depuis la musique Nabiso Mboka o Félix Oisé quoi. Ça là une conférence de presse na week-end. Tout le monde a une conférence de presse et les gars bien. Malgré tout le monde qui zengi bazali na conférence de presse wana. Ba journaliste là ba bourri bazali na conférence de presse wana. Bon, tous les gars n'ont bien. Tous les gars n'ont bien. To beta pe masolo ya Ken Piana. Ken Piana ndenge bazo tumba to beta masolo na bango. Conférence de presse, il y a Félix Oisé où les gars bien mais ba regret za na kati wana. Tout ça ba regret na kati ya conférence de presse ya Félix Oisé. Félix Oisé quoi, problème ni nous on a petit na offert. Pour faire banda faire rigolo la bakangeno aleki na médiateur à part la conférence de presse le pas d'assaini en commun aleki na médiateur. Non le bel côté. Donc mon ka na tante o leka lo ba surtout pas ba marambo actualité na yi. To comprendre la mission comme les belé actualité za ta o leka na média pour finga o leka na média pour chrétien. Alors les actualités zalé za la dia o leka na média pour loba pour chrétien tout ça. Parce que le faire rigolo le pas de tant que mon pro le temps que doyen musique congolaise tant que mon maîtriser bien musique ya mboka mon maîtriser ba marambo belé.
aleka kaka soki actualité ezali aleka kaka mpona kopesa message na ye aleka kaka mpona kosala promotion na ye vu que dynastie volume 1 ebimaki déjà ezokende nango mpe ezosala mosango bien yango azolekaleka mpena média te akoleka lisu média je pense ntango dynastie volume 2 ekobima nde akoleka lisu mpona kopesa biso baexplication mpona koexplike biso banzembo nini eza na kati ya dynastie volume 2 yango wana azalaki mpe na conférence na ye explike biso ke dynastique volume 2 ekobima le 14 février bato tout bolingaka faire egola le padre bobosana te vraiment kozela album na biso ekobima le 14 février biso tout tozala wana mpona kosabone mpona kotélécharge album wana ekosala vraiment kitoko ekopesa biso vraiment force biso tout tolingaka faire egola le padre Félix Ouazeko après conférence de presse ne to regretter makasi ve na ndenge tozwelaka yo na ndenge toyebelaka yo fe mais bapropos binisi to regretter fe petit na ofere dans un problème no point faire egola dans un problème no point faire un problème no TV faire atikala koloba na monoko ne mabe na yo ti faire atikala jamais koloba ve wana salinga batikala koloba mabe na yo ti ezaka batu badialelo nde baobimisa bamabe ke faire alobi ve en pleine émission en pleine conférence de presse olobi ke mpona obi oza goloa félicitations na oza golo oza ndeko na biso goloa pourquoi tobomani olobi ke bamakambo tu baporte parole bato afere bakoloba eza fere ayebimaka mwana te porte parole nini akoleka na tv mpo aloba mabe na ovi te tosola non ve porte parole na biso nani aleki na tv alobi mabe na Marc Arous aza route porte-parole aza musicien esi aye aleki alobi mabe na yo nani garçon plaisir ndimi te ke garçon plaisir aleki na tv alobi mabe na yo ve donc faire ana ton kutu te akalikile kutu te nazwama mabe na ve nanga moko ya musique congolaise ana ton na te tolingi liberté donc tolingi liberté te mais tolingi mwa bolingo moko boye ezala na musique na biso pourtant tomona badaju azoluka abeta na Wizkid aluka abeta na Flavor banango ntongo baluka babeta mo eza mponi bavendre culture na bango toza mposa mpe culture na biso tovendre yango tozaka na mposa te culture na biso ekangama tomona Félix na Petit ne Fere moye babeta eza te tomona Fere na Héritier moye babeta eza te toza na mposa culture na biso etekama toza na mposa kaka nde ya bahypocrite te toza na mposa kaka nde ya baorgueille nde te toza na mposa bato normal basangana babeta orgueille nde te orgueil ndete po orgueil azo sous-estimer que yende numéro 1 yende donc moi orgueil na mutu normal ba sangana tu na biso problème ezani na petit non makambo stade de Marty déjà tout ça explication claire ya concert on a biso to beta kite pour makambo ya matanga vient biso vertus dit en pleine émission en pleine conférence de presse to talisa biso makambo eleka kala ya petit na o azangi ba problème na vena quoi d'accord man o vena quoi d'accord man abaki okangisa yi donc makambo ya kala nde vi ozozongisela biso ve mais na mpo na yo tosentir yo tv conférence de presse wana ve e nasengeli fo obandela conférence wana obandela koexplike biso nde promotion ya biloko na yo obandela koexplike biso quand est-ce que album ekobima obandela koexplike biso ndenge nini album ezose préparé tosepeli kaka te na conférence de presse ozwa bajournaliste badialelo bakoya wana mpo baloba makambo sur fait rigola le padre tosepela na conférence oyo ekobandela oexplike biso promotion album oexplike biso ndenge nini bapréparation na yo ezokende te donc tomoni yo na mpo na yo te tosentir yo pena te na mpo na yo toyebela yo vena biso waze kwa donc conférence eleki nango bien mais baquestion mosusu ezalaki babourri yango nayebi bajournaliste babourri ki bazalaki bakizenge bajournaliste bazalaki wana bakizenge bajournaliste oka bakeni pena bakizenge bajournaliste bazalaki wana yango tokoma bamisie ebele bastar ebele bakokota na baerreur moko boya bamusicien bachroniqueur et bajournaliste ya bato ya baerreur merci na bino bozalaki wana mpona kolanda biso vraiment de partout tokontinue kaka na baanalyse na biso vie à la prochaine vie na biso waze kwa soki osala baconférence kobengisa bajournaliste oyo baza compétent baincompétent mpena kobengaka bango te mpona visibilité na yo tozalaki na mposa conférence de presse wana toyoka oexplike biso album oexplike biso générique oexplike biso bachanson na yo mais conférence esepelisi biso mpena te olobaki yo moko za ndeko na biso goloa biso bagoloa tosepeli te na conférence de presse wana toza claire tokofinga ve te toloba ve mabe te mais ve tosepeli te na conférence de presse wana Manique de John ayebisi biso ke mwa mobali ni ya liboso ya vie ezala ve na biso papa popi JDT moloko donc mobali ni ya musicien ya liboso après bon mobali ni ya musicien ya liboso po ayebisi biso ke papa na Jonathan nde mobali ni ya liboso ya mibali mobali ni ya liboso so na ndenge ya bamusicien mobali ni ya liboso nde JDT moloko
Ce sont des questions que se poser. C'est que il a pas bimana JDT molopo. Et ça on ligne ba musicien dans ma bête. So na moni ba tu belé ba ko silika pour la manique de John Olobo. Ah ça clair. Ah ça clair faut expliquer. Alors l'ingata a trop temps toi coup faut pas ba ko expliquer. Il go da bimana JDT. A expliquer clair que na bimana JDT molopo para mobile na ngali boso ya. So polémique où tu as. Polémique totalement wapi. Dis-moi manique de John expliquer so clair. JDT molopo azala mobile na liboso ya musicien avant alingana na paix à son âme Babia Chokoro avant alingana na Babia Chokoro mobile na liboso ba musicien ezalaki JDT molopo avant pour moi na liboso ezalaka papa ezala Jonathan avant papa na Jonathan explication ngona manique de John apesaki biso elingolo bateke ndenge manique expliquer biso pe ça ba rendre pe ça ba nité a expliquer biso que mobile na liboso ndenge a musicien c'est vrai que JDT molopo c'est logique mais tout doit expliquer biso tout doit remettre biso bassin totale émission ya Grâce Mbizi la sexy où nous allons Grâce Mbizi la sexy Grâce Mbizi la sexy Grâce Mbizi la sexy oza sexy mais faut que ba émission to sala ka bana na biso balandaka ba émission to sala ka ba leki na biso balandaka ba émission to sala bana kasi na biso balandaka tant on prononcer ba bloko prononcer émission qui nga ba la langue pas ba musicien ba la langue ba chroniqueuse ba journaliste yo mona nani quand on ba bloko msu ozo affirmer bloko msu faut dans ba preuve ya bloko ozo affirmer yo ceux qui musicien ala la yo za musicien nyo so za chroniqueuse nyo so te yo ceux qui chroniqueuse musicien ala la yo za chroniqueuse te nyo so ba c'est les ça facilement que journaliste qui est musicien à la laïe. Bon, dans un moment, il faut nous en rappeler na kilo pe na langage, surtout na moi kilo bilo rotobinisa. Donc ça la émission de pour étaler mais pe sanga buzz, ndeko ça la yoté. Ça les locaux ça qui éduquer biso tout ça éducateur ya masse. Tout éducateur masse. Toi éducateur à masse. Tant oya na bilo kwa bon toujours détruire ce masse. Donc détruire biso na ba pasteur na ba enseignant tout ça ba tout le monde pour toujours éduquer masse bande ba tala ka biso ba tant ba so information toujours éduquer ba on peut moralement tant yo zo le ka na ba chaîne na ba interne ba chaîne internationale ozo ba kinga ba la ranga pas ba musicien ala la ba journaliste ala la chroniqueuse nani oyebi tant le bon faut le ba preuve faut citer les bisons mutu boy journaliste boy chroniqueuse boy abima musicien boy faut expliquer biso ça la clair on est au baby ça musala na yo o tangela musala na yo o yebela musala na yo domaine na yo on est au yo kisango soni nous sommes dessus de toi donc on a comme bimisi que ba musicien ba grave que biso ba tout ça ba musicien ba grave que ba journaliste ba musicien ba grave que ba chroniqueuse musala na yo donc mi kitisi na degré que ba musicien ba la ba journaliste mi kitisi ba musicien belé ba auprès na biso pour ba bénéficier vis na visibilité ba bénéficier vis na promotion tout ça il la ba après tout bango pe ba za benga ba kenda ba sundula ka biso pour na nini okolo ba bongo pour musicien kabela ko $100 abimino akoucher non pour kabela ko $200 abimino akoucher non bande ko na biso ba journaliste bande on a pas chroniqueuse bozwa mael bozwa ko constater que sozo bimana musicien na nde ko koma danger na monter hier azo profiter na visibilité na yo pe tant oye profiter pe kaka na moi succès na ko kende ko bimana te bolinga na pété et ko ça là vraiment kitoko ko ça là vraiment bien to li suto songi la su ken piano maramuto o mona ken piano ko loba na mboko est ça marambo eza logique donc comment on a besoin ken piano sans faire ego là en matière sans faire ego là en actualité donc et comment à la mugi faut calculer mon affaire à la mugi faut calculer mon affaire faire ça la binoni na mbogo to base to attacher mon affaire à ça binoni mikolo to ki bino boko finga vena biso Charlie Prince à ça binoni Charlie Prince à ça binoni émission ni Charlie Prince à ça pour finga ken piano. Merci à toi maman Olive Lembe maman ya bana ndengo memi lisuli ti akanda poto nazongi mboko iti akanda déjà mode Dubaï ba photo na yango nezo le kalika iti akanda mode Dubaï. Merci beaucoup maman Olive Lembe to ebike
bolamu elege belé plus de quarantaine comédiens ba na Dubaï na compte ya maman do bokolia bokomela na compte ya maman nasi pe ke boya na moi balar na poche boya pe na moi mituka na bino pe kosala vraiment bien. Merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila, merci beaucoup maman. Ba acte boyende zala bien, ba acte boye ça la rapé ba petit et ça la rapé bana bien. Merci beaucoup. Un jour ata pourquoi na kokita ata tongo na kokita tozo pe rappel la mère et ça la bien, so pe to obeta pe ka ba tour et ça la pe ka bien. Donc quel piano ce que tangi comme ya bato ba attaché à faire retour ka bien. Net mikolo yo na fait na biso Charlie Prince problème ni bozana. Donc problème ni ne comme na ba attaché à faire na bato à faire. Donc yo ce qu'on a fait na biso Charlie Prince problème est dans Charlie Prince. Mutalika su yo kuna ngokipa maram na ote mto ali bumulo wa moi si ana zema 12 mois. Yo kuna kipa maram no te mo otinda nganga na le bla maram na. Yo mona Charlie Prince na Angola zolanda mwasi. Bino mona Charlie Prince na Angola zolanda mwasi. Donc boko fana na bino te bo préparer ba maramna no bo zalaka ba mi kalande bo mesana bo zalaka ba na bitinda ne bo mesana. Donc faut bo fanda bo finga bo lobela ba tout ça. Donc na ebité sur les alani. Ba futa bino fin du mois to ndengeni. Pour ngandenge na bo na ofanda na ngate. Peu importe qui n'a soutenu, peu importe qui n'a lobé mutuane, comme il a fini à battre na combo mutuane. Non. Quand même tout ça va journaliste, quand même tout ça va chroniqueur, faut tout avoir une notion en matière, une notion na biso de tangeli. Donc rien na offre inté, le faut taquiner faire rigoler. Tout lobé la faire rigoler. Pour na ni bolobé la héritier watana bité. Pour na bo finga na watati. Pour wata pa na makam. Pour wata so bo comprendre so meki azali banga. Le pas na no mona unité de mesure dans ce de fini ferré, faut to finga pe Fabregas. Yango fera benga mikolo Fabregas casseur de jeu, Casemiro yenda zo casser jeu. Yango na confirmer abino na lobela abino ken kana ebi bulote. Ayebi musala te a un villageois ou timboka e awa na ki lokola eba ko bo ayebi pe ko lobate lokola finga bien yango bato bele bazwaka e batiaka pembeni po fingela mo bazo. Ken piana ça la annonce en français. Abandi annonce que salut sur Internet, vous êtes de partout, vous qui nous suivez, de partout, vous êtes là abonnés dans notre chaîne. Quel penasa ça annonce bon en français. Donc quel penasa si ça des émissions en français que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel penasa ça là. Donc quel penasa posa 3-4 questions dans émission en français. Quel penasa en français. Quel penasa ça là. À quoi bon to comme ça ba to mi mo na lo wa ndenge nini. To mi mo na lo quel penasa ebi musalate. Oyebi eloko te na mondo oyebi eloko te. Oyebi eloko na te. Bunda nengo bunda finga no za impoli mal éduqué finga batwa. Tiens piano mini. À chaque fois to yé la rabinora. OK na conférence tant de BBC vient na conférence de presse. Na ba question banal, ba question donc na yebi ku douter. Donc ola na banjo mais la banjo la na kwiti to ndenge. Tant nos bébés c'est les conférences de presse. Tant nos bébés c'est les conférences de presse. Ma question retourne ma question en atina, ma question en sens. Au retour dans l'émission. On sait l'émission na maniqué de Don Azo expliquer que ngai na bota na bota na zala moi c'est liboso ya JDT. Na bonazala mobile na liboso ya musicien zala JDT. Ozo memango ozo kota. Finalement ezani. Na batu boninga o sabe émission na Ken Piana na e baraté na trouvera binora ndenge moko. Pour nga mutu bona obenga jamais Ken Piana tout ça l'émission to Ken abenga tout ça émission na oya na ngati. Na oya te peu importe audimat ne peu importe visibilité na oya na ngati. Pour ça en matière ta bino makam. Ken Piana aza parmi bateau il maîtrise pas des choses qui parlent. A maîtrise à maramo zo lo bata zo lo baratika lo. Il y a ça préparer émission fani bo préparer émission annonce ou à question ça préparer émission. Ngana Ken Piana to basinga so de kaya d'échange émission. Ken Piana ibni basala. Kaya d'échange émission na obanda boy y émission Ken Piana ibni basala. À quoi bon na mboko to ko mato finga ra mutu mo to finga. C'est logique yemo pas les là ngo. Tu rigoles yemo pas les là faire salani. Pas finga ba lobela ra ya salani. Merci. Merci na bino batu bozaki libako na biso sur Franc Comment TV chaîne moko etikala pour na repesa bino ba actualité tout bolinga oza mutasika ko santé ko s'abonner ko partager vraiment ba lien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ba numéro na biso za vraiment na si on a benga ko mela biso ko sala vraiment bien. So lingi sous plus de rapidité rozanga moko numéro na ngeza plus 243 81 04 26 094 plus 243 81 04 26 094 plus 243 84 plus 243
81 04 26 094. Une fois que bengi okomi okozanga moko tozana pour ça ba suggestion na bino ba remarque na bino et que ça là vraiment bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro na